affaire 2 minutes eza makambo moko ebimi lisusu pona 2 minutes na la brine. Na matanga ya Jani Fai, mutu nyonso opesa bakoloba na ndenge na ye. Donc mutu nyonso azo pesa ba avi na ye. 2 minutes banda na poto to mona ndenga leli ya Fai. Donc liwa ya Fai est touché ye. Aza vraiment touché na liwa ya Fai. Alors mutu na mutu azo pesa ba avi na ye. Mutu na mutu olobela ndenge aomona. Mutu na mutu azoloba likambo yo ndenge azomona. 2 minutes na minute yo ana kini. Esi akomaki ana kini. Asali émission alobi na ndenge na ye. Mais na ebite pourquoi to balukelaka bango soki mutu asali émission bo balukeli bango bokomi kofinga bokomi koloba. Eloko nga na olinga na faire comprendre batu ezake mutu na mutu ana bandenge na ye. Eza ndenge moko tang toyo sala bémission awa. Toyo sala bémission mutamta oloba na ndenge na ye. Mutu na mutu osaba analyse na ndenge na ye. Elinko oloba te ke soki tang batuna ki ans luzolo alobi ke oloba te me ana mamba oloba sikote. Eza ndenge moko te na 2 minutes. Eza pe ndenge moko te na Mike la Duchesse. Tomona ki Mike la Duchesse na matanga tangu bazozela nzoto ya papa Jani na aéroport. Tomona ki makambo Mike la Duchesse alobaki. En tout cas alobaki ebele. Alobaki pona basi ya poto. A félicité mwasi na ye. Alobi ke mwasi na ye aza penza meilleure femme du monde. O asala ye mabete akoya na libakwa bien. Alobaki a félicité ki mwasi na ye. Mobali moko ta ko leka na TV. Ata ba vivre bien te na mwasi na ndaku. Ayo loba mabe ya mwasi na ndaku na mobali moko te. Mobali tu olinga kaya loba mabolamu wa mwasi na ye. Preuve neke ya Jani Fai. La brina bando nyoko la ye na ndaku. Me ya Jani Fai so leki na TV. Abanda akutu kopekisa ba comédien. Ba lobela la brine. Abanda akutu kopekisa ba comédien ba finga la brine. Toyoka ngo. Donc mutu na mutu opesela na ndenge na ye. Mutu na mutu aloba selon oye amoni. Papa Mike la Duchesse alobaki oye amonaki. Bavanda kina ya Jani Fai bayebi eloko ni elekaki na poto. Bayebi eloko ni la brina sala ki malgré papa Jani pazaki na mabe na ye. Mais bayebi eloko nini o la brine asala ki bayebi koma la brine nyokoli ndeko na bango. Bango comme baboni na bango bamoni na bango no bazana bango mieux placé ya koloba. Balobi na bango po baponela mutu maloba te. Et puis bakangara pe mutu munoko te. Yango bomoni bango bamona kike ba trouva ki bon baloba na bango yango bomoni balobaki. Lelo toye ko condamné 2 minutes pour afingi alobi yana batu bakeme musika balobi ke 2 minutes banda bauti poto bazapeka koloba na koloba bako vanda kimia te. Ndeko nanga peut-être oyebi relation ninte o bango bazaki na ngona ya Jani Fai. Oyebi te. Mbote na onapesi mbote te mbote bandeko nanga bonjour bonsoir. Wana bato bolanda Irsil Bote la TV boyebi déjà que bonjour bonsoir et dépendra nde na air okota la biso. Dans la air okolanda Irsil Bote la TV yondo koyeba ozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Ndeko nanga so ezambala no ya liboso okoti na Irsil Bote la TV en tout cas so ezambala liboso banda déjà ko s'abonner donc au s'abonner commenter liker au partager nzambe a kopambola yo. Na loba toujours ba abonnement na bino yango nde sala biso to mata donc tango koti na chaîne na biso so eza vraiment bala liboso au s'abonner et aux amalamu. Ndeko nanga tango s'abonner ko bosa na te cliquer cloche à notification pour que prochainement ceux qui to lancer ba analyse na biso to lancer ba émission na biso et comme la yo mbala moko esika nyoso okozala donc okozwa directement notification na biso partout oyo okozala. Alors tant on peut s'abonner partager pena baninga pour que ba s'abonner ba yeba Irsil Bote la TV azolobela nini tope alobela ka mingi nini.
En tout cas, na otela bino moi voix ya papa na biso 2 minutes bokoyoka likambo yango o e causer problème. Bokoyoka likambo yango o ye alobi, bokoyoka likambo yango o batu baye na internet pona ko accuser to pe pona ko finga ye. Bokoyoka likambo batu ba fingeli likambo batu ba lobeli bokoyoka. Bokoyoka likambango ba analyse ya mamba la brine et sala manango ebele et ala batu musu ba pesa la brine raison non azana raison na ye azana raison et ape na batu musu bazo pesa pe la brine faute et ana bato ba pesa la brine raison ba bato ba otala ba paramètre pe musu bato ba pesa la brine faute ba pe bato ba otala ba paramètre musu alors mutunyo sa koza la ka pour ya Jenny Faite mutunyo so pete koza la ka pour la brine car eza mutu na mutu a otala makambo ndenge lekaki na bandenge na ye mabe ya la brine eza kaka po apimela ki Jenny Faite mukanda pendant 16 ans yangonde e place o biso to moni mabe pour soki ya fa yazaki na mukanda alingaka bando sala peut-être alinga banda pe ko débrouiller makambo mususu na bandenge na ye mais comme banda ko sala te azaki na musala moko te pena ya malonga bafuta embongo po azako sala azaki na papier te batu mususu o ba mona pe ya fai mabe na sens nini ke ya fai aleka na émission pour kaloba ke la brine za petit nanga la brine za leki nanga ye za petite moko boye na encadraka si alobango bala benda pena la brine na sima kamera azalaki wana kuta baluki po batu bamona ete abaluki na mwana ya fai alobaki ke mwasi nanga o na bala na mbongo eza mama Sylvie Faye to sala na ye civil donc lelo soki na kufi mama Sylvie Faye ndako vanda pe na mutoa cercueil po yende aza mwasi onga na bala na mbongo ti alobango bazaki na la brine déjà baboti na la brine acceptaki yango po ayebi ke ba mema makabongo metango bana bakomi ya liboso ya mibale ya misato selon ye amonaki ke soki apesi mobali mukanda mobala koboya ye mobala kobengisa mwasi na ye topa kobengisa pe bana na ye o bazaki na Kinshasa soki Kinshasa bolimbisa pardon o bazaki na Kinshasa na Kisasa na biso mais abulaki te ayebaki te akanisaki te ke mwa mobalo nde na pimeli ye mukanda pasi o pe koki pe koboma ye likolo nango la brine bakisaki su kozwa mibali misusu akeya boti na mobali mususu eza parmi makambo ebomi pena ya fai akoki kosipote shock wana te eza ba shock wana ya kobota na mobali mususu mwasi azalaka na ye ake kobota na mobali mususu parmi makambo esala la brine pasi komona ke mobali moko boye baobota ne bana me mobali wana grava kaka bala me mobali wana aza pe na mwasi na ye mususu ape na bana na ye ebele me la brine abosanaki ke po akota na poto eza pe na bapropre fort pe ya fa ya sala po mobali amemaka ye atikaka ye na Turquie mobali musu abengisaki ye na Turquie ale ya fa ya ye kobengisa ye na poto ye kokota ye na poto ezaki bongo ndenge histoire na bango ememamelaki mutu kande na ocho ebisa bino mutu nyonso kozala pour mutu donc biso nyonso tokozala 100% pour mutu moko te to regretter Jenny Faye ya kufi o azaki ikona makasi o bato bele baleli o fale pa kufa la brine akoka pe kopesa epe ka mukanda soki la brine apesaki ya Faye mukanda alingaza na capacité ya oluka mbongo alingaza na ba capacité ke atala brine azwi na ye mobali ne mususu alingaza na ba capacité ya ofuta bandaku na ye aovanda na ye pe bien alors pasi ya ba comédien eza nini ba 2 minutes o bomona o pasi na bango eza nini bandeko tolanda no audio o notila bino ya 2 minutes après no ko expliquer bino pasi na ye eza nini pour ka ko matina niveau ya oloba bongo na émission peut-être batu ba comprendre ba pasi o ba comédien ba nango te lelo combien de personnes ba ofinga maxi combien de personnes ba fingi merci bondoyo ba tu boni ba ofinga e a exagérer azolela mingi eza nini ayebi relation oyazaki na nguna ya Jenny Faye batu lelo ba ofinga mao ke mobali opesi boboya na kana bino boyebite mao eloko ni oyo lela mao na ya Jenny Faye bazongi saka relation
awa akoma kobenga ya Jani Fay akoma kosolola na yango boyokaki na ba audio o ebimaki ntango ya Jani akufaki boyokaki voix ya Maoti azolobake tosololaki deja ya Jani alingaki deja zonga toluki kutoluka kutu muto akosunga ye po azonga tosololaki nga na yebisi zonga noka po bando kenda ta $50 apambo tindela mwana te ndenga na yebisaki ezonga bando nanga soki mutu ana poto ata na kapasite otinda $50 na kisasa te seka osufri makasi batapoto so boza boyo kanga bolo basona okosa soki mutu ana poto akoko tinda $50 te seka osufri makasi maona ya Jani Fay relation ezonga kina masolo maona bomona azalaki na espoir que un jour ya Jani Fay ya olongwa poto akoya kisasa ba ozonga na soit un jour ya Jani Fay akobengisa mwana ye na poto akobengisa ye pe na poto ba ozonga na mao azaki na espoir ebele ya Jani Fay akeko bala nani mama Sylvie meti abala ki mama Sylvie bazalaki ndaku moko na mao givule ezate ke ya Jani Fay banjo bimana maoka aboye babimi maona ya Jani Fay babala na te me bavanda ndaku moko pendant beaucoup des années ba souffra ensemble na oye bato na omona lisusto ya Jani akufaki tant sangwe yaki bato balandaki émission onga na sala ki tope bato balandaki ba audio ya mao ba loba bien que mao abande kolela mobali nanga ba souffrance mobali nanga to nyokwama do elakisa ke ba nyokwama ka mingi mais lelo bato ba ofinga mao 16 ans mobali boboya na déjà 16 ans elobi elokoti na 16 ans o baboyana ke ezaki te ke baoloba na te babanda akosolola malgré ya Jani Fay eleka na émission mpo okanie mao doka mwa lokwa mao existraka te alobaki yango mpo abala mao te alobaki yango mpo akendaka kobala ma Sylvie me mao asunga Jani Fay na makambo ebele ya Jani akufi mao aleli boyebi te lo onye elelisaki ye abande ko kanisa aza papa mwana na ye babotaka ne bana mibale moko akufa akanisa kimi mao givule na minute aza libala te yana bande ko musibalo bake mao esi abala mao abala te mao abala te ana libala te aleli ya Fay po ayoki pasi na motema soki kutu o aza mwa mobali de nani 2 minutes soki kutu ba ansi luzolo ba mibali ba papa na biso divorce musoba to mona ki nani o papa na biso Madio Sombo to mona ki Madio Sombo ndenga lelaki to moni batu nde ba leli ya Jani Fay boni mao o babota ki na ye mwana to fingi 2 minutes to lobeli 2 minutes pour que alobi sans frein bandeko boyo kana audio wane boyo kana bandana obena otiana zo tia pete boyo kana audio wana bandeko boyo ka 2 minutes bota penza matoi boyo ka makambo oloba bien On est tout générique. On est tout générique. Steve. Viens la générique. Voilà 2 minutes botela nga ba jeune bande konanga ndeko partager bo partager émission Jani Fay lo mona biso Franco bemana kimia vena ngai ba petino bazali a petino ba kuna otina suka vena ngai tozara
tira libulu toye pour kuna yove toye to kuna tira suka jusqu'à la fin va bien la biso moko ba séjour la biso moko to kuna jusqu'à la fin vie ngate on na mona da fait la télévision version a petit tellement et bien encourager na mon bébé le pour ko ma 2 minutes boye makamona nyoso ya lelo eza bato ba courage botelanga ba j'aime bandeko botelanga ba j'aime s'il vous plaît botelanga ba j'aime la famille botelanga ba j'aime bo partager toyoka fetuna aroswa makambo bandeko bozoyoka baoloba ne batika pema po alobi mingi tia ye santé ndekuta eza bien te ya fa so na mwasi ya malunga ya bien ndelo eza boete mwana wana c'est une sorcière de lobby sorcière à part sorcière na bini passoir OK donc ndoki na passoir besi wana to tikete mazana na tikana te besi wana to tikete boyoke ngane na eboy ngane na eboy na ole la fiena nga besi wana aroswa makambo merci bandeko boyoka baoloba ne batika ye apema aza vraiment inconsolable nazoyebisa bino so botali 2 minutes boye bomona penake 2 minutes santé eza te so botali 2 minutes boloba pena 2 minutes akondi 2 minutes alisu na santé te donc akondi par rapport ndenge azalaka elakisa ke liwa ya Janifai efrappe bango mais siko bato boya koloba aza na droit bia kobenga la brune passoir te aza na droit ofinga la brune ndoki te minute o mutu na mutu azotraite la brune na ndenge na ye mutu na mutu aloba na ndenge donc mutu na mutu abimisa la brine na bandenge na ye alors soki lelo 2 minutes aye alobi oyo eza kati na ye toya kofinga pourquoi kongola bosanaka likambo mbala moko lelo bokomi oyo tolimbisa la brine tosala boye mais kaka bino moko bato bobi bolimbisa la brine kaka bino moko mpe boyaki kofinga la brine awa kaka bino moko Congolais abosanaka likambo mbala moko biso moka toya koloba na la brine awa toloba tofingi toke tozongi tolobi mais kaka biso moko lisusu toye lisusu awa na internet pour que toya susu koloba la brine aza bien la brine ana problème ite Congolais azala abwe poani boti kofinga ba comédien o bana pasi koleka bino peut-être yo nanga toyebi ka ya Janifai na TV tozwa peta okutana na ete tozwa peta osola na ete tozwa ka ata ya kosepia na ba makambu no bande kosala na TV na ba théâtre la bango ba Moscovite wana totala na ba théâtre ya ba théâtre ka ebele o ya mwasa noko totala tozwa ata ya kosepia na Janifai mais era bato pe bazoki taya kovanda ensemble na ya Janifai bana passe makasi na motema et surtout nde babanda komona ndeko na banga banda konyokwama do bana passe makasi na motema lelo ata babimi 4 5 6 ata balobi babaloli maluba to ya kofinga pourquoi Maxia lela bofingi 2 minutes lela bofingi siko bino bona posa batikela bino moko bato bofinga boya olele ya Janifai so besi bino boya olele ya Janifai bolela te Kongola zola kabwe mutu soka zolela yepa zola kisanini siko soka zaki baolela te bolinga boloba te ba comédien okutu balelite bandeko nanga baninga bafuti biye na bango puke ba yati na kisasa bakoka pe koloba te matanga ya Janifai na poto a ezale si tomoni posi ba mona na bango nzoto ya Janifai esi ba monaki bakoka pe koloba na kisasa a esi tomoni to sali pe ya ba service nyonso ba batinja onka lokwa ke nango ba ke kokunda ale bango siko batinja ngo na kisasa bakoka pe koloba bongo ba vai na bango bata misala na bango bakoka pe koloba bongo batinja na kisasa batiki onka lokwa bakoka ki pe ko sala bongo
mais ba osala bongo te ba soutenir ya Jani tina suka ba meme tina mukone ya suka tina ndako bango ba kosombela ye. Mais bozo yaka bozo finga bango basali ba sacrifice osoma ba séjour na bango ba futi yango na mama Denise te. Na lobaki wa mukwana na émission nanga basali eloko moko mama Denise afuteli bango transporté. Mama Denise afuteli nde divorce musoba na mutu o ayaki na nzoto ya fai ndeko na bango wana mibale wane mama Denise afuteli ba Mike la Duchesse ba ansiluzolo ba 2 minutes ba domaze pona minute o domaze pa na kini ba domaze bango nyonso ba futeli mutu transporté ba yena ba propre frais na bango moko balandi ndeko na ba yeko kabola mawana ndeko na ba maxi bango nyonso balandi franco na bango. Alors tout tika koya ko mbrouiller bato bana na matanga ko finga yango bino po boza biezala ka fu bo finga so bo fingi te ba otala bino te do po bino botala mezala ka bo finga bo kosa be mission to sali pena be mission na normalité nyonso na ba norme o esengeli o garder pe moi valeur moi respect wana ko garder moi respect wana ya yo garder no moi respect na wana na bino bato boyaka o commenter na ba propre photo na bino photo pena ya yo wana mais oye o fingi no ka mutro kwa 2 minutes o yebi ete o mona ete eza passe na motema eza vraiment passe na motema bandeko nanga eza kitoko te babilo mususu to salaka ezalaka bien te peuple congolais wana na nzala na wana pasi na ovanda na wana famille na tika ko yo commenter ko ambrouiller bato ko finga bato pampa ba 2 minutes na ba osade ya ba vie na bango botika bango balela ya fai na kimia nyonso. Merci bandeko bolanda Irsil Botelo la TV to comme na biso na suka ya émission na biso vraiment kande baloba na français nous sommes à la fin. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions, que le Seigneur vous bénisse. Nzamba ko pambolo o s'abonner na émission partager nzamba lola ako pambola yo soki nzamba zongi te tokutani na bino à la prochaine occasion. Donc tango s'abonner, cliquez cloche ya notification. Bisous, bye.